tolakisaka bino mwana mobali aza kokanga suki ya basi botala sikoyo mwana mwasi azokata mibali suki. Kisasa mboka makambo, kisasa mboka ya miracle pe ya ba surprise ya ndenge na ndenge. Bana kini lingala facile e bongaki kaka eza na bamboko yo po ekundolela kabino ba makambo. Botala mwana mwasi oyo mama ladi azali coiffeuse na kati ya salon na ye ciseau pe lame ya rasoir e sala kasikisa ya danger na mitu ya bana mibali surtout likamba ko kamwa ba garçon tu bakotaka awa bimbaka kitoko po ete ali ko coiffer ata oyele modèle nini. Baba si baza mingi te na musala ya salaka ya musala mo bien so biso to ya ko na soutenir ye omoni ke na quartier o mobimba mwasi ka ndakata suki za ye alors faut biso nyonso mibali to ya kwa kata biso suki biso wakati yango match ya lara bien o ba mo ba se ben na tête do ya danger match ko to la vrai na salon la di na banzi musala o na âge ya 17 ans tilelo nazo continuer kana musala oyo nazo senga vraiment ba mama na ngai ba mama député bazali liboso ma présidente so bokoyi ko tomola musala o de façon que ne liboso naza na souci vraiment ya makasi ndeko nanga batande bato telengana bazo sala leloko moko te ba chege bazana donc ba chege et puis ça nga passe mama vraiment bo soutenir ngai de façon que na tonga ta école moko boye pona zwa bango nyonso na lakisa bango musala baye bapelo ko nga ebi musala kala ingangu kala technique idéologie ya lingala facile pona kotia poa na 5 chantier république et pa ya mama ladi na monga fula ezo simba kitoko bino bana basi oyo bozali na groupe ya Sopeka exemple à suivre nde yangoyo po macho yo ezana suka ya sebene.